sommes sur l'avenue Victoire. Sur l'avenue Victoire, la marche a bel et bien commencé. Mais il y a eu des gaz entre la population et la police. La police en train de menacer la population pour marcher, pour contrer. Parce que la marche qui était proprement dite pour la journée d'aujourd'hui, de la Mouka, combattant d'abord déjà les bandes, pendant qu'ils marchent, ça va mal, mais comme juste à l'avenue Victoire, la gaz et bandit, bon, en plein bout là. Et carré, je suis là toujours pour vous informer, pour vous servir. C'est notre devoir pour comprendre que les actes à la police, contre la population, là, la police va déterminer, mais il va reconnaître qui sous là, va pour la nappe. Bonjour. Anoki misaba tout mais tout à peuple on m'a des autres peuple là pour ça marcher na nene l'état la bisonné à s'appliquer ma bé peuple là na problème que peuple ba yi ba te mais ba marcher na bango ndé mutnyo so marcher mais ba solo ba nzembo boza ko yemba boza ko provoquer boza ko exciter bango na mabe te ya wanze mwana mutnyo so yemba nzembo nzembo no so yemba manango ozo comprendre lelo mungo asa mabe ko ba ele nzembo ozo comprendre na mona ndenga mabe te ba yemba ba nzembo pe mabe te lelo on est le président afinga makaka ozo comprendre mais to regretter l'état na biso na bandi mabe aba mabe bo banede ko tambo bo taki côté à France Kassavou au matin l'avenue Victoire subitement marche Katani batwa panzani c'est dit à quoi qu'est-ce qui s'est passé donc batwa panzani pour annuler ba procès ba landa ba maman ba beta masasi ba mais tout le monde honorable Mukeba ya na marche ana na marche ba marche na bango mais ndé la police ne ba no beta ba masasi ani obeta ndé ani yango mo na pepe ba panzana panzana merci mon mboka. Comme vous l'avez remarqué, la population comité international et on s'en regarde le peuple congolais. Mabe, papa mama bakanga mama moko na CPI. À l'instant, sur Victoire, le policier contre la population, il y a des gaz qui en sont dessus. Les gens font de courir. Donc, Victoire, Kalamou. Marche. Normalement. Chef, tout le monde a marché déjà vers Bongolo, sur Victoire. Tout le monde marche Panzani. C'est dit à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu as évité la police et ça la police a dit changement pour Namboka Nabiso na Bango. Mais Bango va combiner ennemi à Banguna. Biso Toboy, Mubeko Wana, Yamese Malonda, Eleka.
makamamina ku eleka ba gouverner 18 ans ya souffrance à peuple congolais balingi basa stratégie bazongo tu 2023 000 yango biso la muka to décision to la muki omoni mvula to betiso e beti ezali mvula émotionnée donc na minute oyo tokoyindisa jusqu'on suka ndenge tokende kosuka na malona na minako na mobeko lobi bongo mais ndo ofungoli parenthèse ya mbula na to bana baba mbula pese beti yaka ko empêcher makambo ebele comment na mbula ezaki da signe on nzama pesa no botika démarche on démarche malamu te monite mais soko tali bien et pas na biso na bangala mvula ezalaka bapamboli parce que mvula elondisaka bilanga mvula ekolisaka bilanga mvula ezali malamu oya komona mabe etali mwana mboka destination na bino finalité ya marche ezalaki bosuka wapi parce que tout le monde bo kotima tonge bo bibo zokende siko vers Prince Université. OK, merci na poki ko ma parole. Marche e ban ezalaki prévu to zala na triomphal. Lokola banguna ya mboka na biso balinga kate mboke bonga. Dapo na mboka ko bonge pa na bangeza mabe. Bango balingi ko beba po na bango ba s'enrichir. Alors yango wana disposition soit maki to longwa na triomphal to koma na échangeur pour les chits na biso na échangeur ne bozo ki boke ti échangeur to koma échangeur wana nde to kozwa mo oyo mokonzi ya kopesa leader na leader na biso ba koyebisa biso et puis ba kende ko déposer memo na ba mais na monene bozo kene la police zo kanga bino nzela bino bena ba fiche bo kolongola te bo wana pe na nzoto bo mante ki bozo kuboso finalement en risque la police azalaki azapo na ko protéger de biso mais curieusement oyo ya biso ezali po na ko boma biso. La différence entre la police ya bamboka bapaya na bamboka na biso ezali wana oya biso ezali oya bango ezali ya ko protéger bango mais ya biso ezali ya ko boma biso. Mais on dirait moi différence ezali entre bino na bandeko na bino ya o bazana na pouvoir ba marché qui le net tout le monde qui kimi ezalaki batambola na coopération ezalaki benzana na la police congolaise mais tout na bino ne bino bobani mabete to ndenge wana ezali problème ya ko bana mabete parce que biso tolobaki toza bata ko buka te ya ko panza te ya ko bebisa eloko te biso tozo tambola pacifiquement et puis omoni biso awa mutasi simbi banga zate maboko nyonso za kolele à part biloko ya téléphone biloko miki to simbi eloko te tozo tambola pacifiquement ndenge mokonza mais ça je ne repose ça na président to pe na justice pour makambo ekomeli bino na mokolo lelo ya marche ça on a biso on a message ya biso tozo lobaki batika deux poids deux mesures soki baninga mususu batamboli tomonaki marche ya gentili moko akendeki na kauka bato mususu bazaki même pas na masque mais batambolaki na ye ezalaki plein de foule ezalaki na problème te baninga pe batambolaki awa ya IDPS batambolaki bakadraki bango babeti basalaki bango nini te siko jour na biso même ba point de ya départ na biso na ba point de départ bazolanda kobwakela biso bagaz na toyebi te soki pays yango eza ya bato mususu to pe ya biso azala na millier soki baninga mususu basi basali marche batamboli oya biso pe pas protéger biso même marque na baninga nyonso parce que toza ba congolais mwana mboka avata tika bino mo boza pe en pleine marche na question moko na marche lelo na ngambu ya funa côté to na ngambu ya kalamu côté to mono honorable Mukebai azaka ye moko sur le terrain est-ce que ba leader na bino pe bazali ba otama bino to ba député no baza côté niveau ba litine pe pesa maki bien sûr tozaki na 3 sheets et ya point de départ ba 3 wana ba continuer so ba kendeki même au même moment nazoloba oyo nauti de bonhomme côté point de départ moki zalaki bakangi ba leader mibale non voilà c'est sanga et puis nana nyo musi bakangi kuna awa lisusu bakomi donc eza lokola donc en fait eza lokola te mais net ke ba oyo baza oyo ya lamuka baza ba congolais te ba étranger donc un étranger bongalo bana mboka na ite ba batamboka nde ba bazo tambola librement voilà on nazo senga ke batika eloko wana tango bazo sala po normalement tango toza bazo ko étouffer ba sentiment o tozo linga ko démontrer monde que non tozo linga eloko te bazo ko étouffer qu'est-ce qu'il fait to commande ko la banane to pas la violence to kende ko buka to ça parce que bazo linga pe to tambola te parce que pourquoi na biso za moko ya ko tambola alors ba privé biso to tambola ba limite to sala nini merci mon mboka merci beaucoup na kalisi baloba suka ezali boye wenge na bango basalaki ese panzani na minute oyo lokola alamuka pe asala muki na bakoko balamuki na nzambe alamuki po mboka ekoma ya bakongole yango ba invitire wana baza na kati ya la police baosala kama eloko wana mais moko baboyaki marche na bino déjà ba message epesamaki déjà mais oyo baninga baboyaki me basalaki baya bango baboyaki basa biso tosala eloko moko te to respecter mibeko ndenge président national alobi yango tokokene na bango kino na suka mebaye bakabaya na libungu tulu tozolia bango 3 points Congo etikali ya bakongole
wenge na bango ekufi tina za mabele. Merci Mambo. Merci.